Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika Eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Salayanga
yo ponaki Moïse Mose abuyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki Aaron asalaki mosungi kape lokola yo poninga nasalela yo nini yo pesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo Yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali pona tatola komono pona nini yangai bongo ipasi minoko mpe kolela mais pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letenalitistre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko kotikanga tezanelanga ata pasi atala binoko obwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungizela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto ekutolobaki tokopambolama tokomi wapi
Poninga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko pe kolela mais pour tolobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano Selanga mai ata na desert Nzambe nanga Kaina benga kayo lete na di titre yawe Yonde ekimelo nanga Nzambe Kaina betela kayo tolo ya ya Samboyo Tango makasi silaka
napesi yo mponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo koninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali pona tatola kombono pona nini yangai bomo ipasi minoko mpe kolela mais pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letenani titre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko todo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko obwakanga te yesu na ngai ata kutu na bongizela nzambe na ngai napeleli yo sala pasi eleki nzoto eputoloba kitoko Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makama mbongo sala ngo awa. namona kezaka loki tina yo twino saa nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko Ce n'est pas possible. Nada, mwende mwende na fimbo. napesi yo awa opiso tsumu na pata agence ya telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei Lokola abele abonzaki mbeka epa ya papa na
mokili baza kobinela bango, baza kokumisa bango. Yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye. Oya sala ya minene na bomoi na nga tikisanga mabe. Ashanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga saha ye. Abongola bomoi na nga, oh yeso yo e. Masumu na ngai komi lokola ngola e Zambe na bomboye e Yondo limisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomoi na nga Sunga bomoi na nga yawe Tambusanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko Salete yo na ngai tokoma moko Nazala mukanda yokoma makomi Na luyembo nanga bato basuwa bomo Na biloko yo nde mungwa yopesanga saveur Yo osi anga rivière papa inondinga Aikoni yo moto papa pelisanga Ozama ineve na pusa papa sulajenga Mwana mpate Alléluia nzambe na pomo Pembo nanga C'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye. Ngai na ye kotombola trone na lola ye. Rabi ye lipasa na nkembo ye. Ata makasi esili ye. Papa yo nde opesaka nga makasi. Ngai nasala na kati nelang
na ye kosombola trombe na kiti na bokonzi. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.